Alelo kola te. Boya pongi. Oyebi yema pakatre ba mama kam tobake na oswa. Oyebi tongo ne la muga ba mama Biso peto oyebi sina ba Kongo mani nyonso. Ba mama nyonso bazali na Kinshasa na Congo mobimba. À travers ba mama Telecom bureau. Tolobi tomilengeli topesi nzela pe tondimi elongo na ba papa na bana na biso ya basika mibali second mandat ya mokonzi mboka eza ya koswanela yebani tokovote to tokovote te eze mandat ezali to ezali te soki topesi mpe mokonzi mboka deuxième mandat tomilengela mpona kopesa parti na biso UDPS majorité. Parce que ceux qui ont la majorité la parlement, politique na biso ya le peuple d'abord et Gosalema. Tolobaki, bilo wa bisangisa la mwanza oyo to suki sango awa. IDPS milengeli na nzela ya Telecom bureau na ba mama ya Telecom bureau, cellule Telecom bureau oyo zwami na section Ngomba Kikusa na fédération na biso ya Lukunga. To milengeli pe tozwi mokano kobanga lelo. Le 8 mars, tokolala te, tokonimba te, tokotepa te, lisu likolo ya lisu, potese mandat mokonzi mboka ezala assure. Tolobaki lokolo eza mokolo ya ba mama. Nana yeka na kopesa bino mbote. Mais mbote na nga eza pamba te. Mpo na yebi ntango Nzambe alingaki abikisa mokili. Bible lobe atimaki mwana na ye moko na likinda. Mwana wana abotamaki na nzela ya nani? C'est-à-dire mpo mokili ebika, mpo Nzambe abikisa mokili autilize mwasi. C'est viva. Lokola année oyo eza année électorale. Biso mpe tolobi topesa mokonzi ya mboka victoire second mandat na ye. Et c'est que l'État utilisé maman. Vous avez été. Vous avez été. IDPS c'est viva. Souci na biso ezali ya toyebisa mama kobanda lelo le 8 mars. Eza mukolo sur le plan international basi ba revendikaki ba droit na bango. Balobaki biso na mibali tozaka ndenge moko makilaka moko maika moko tokotaka na baserke ika moko libuluka moko tina nini bokeseni ezala biso na mibali IDPS viva yango biso na kolandisama idéologie philosophie ya secrétaire général Augustin Kabuya le mwanabute du chef. Mais tolobi tokofanda te. Asa na mboka ya kana na akomaki banda lobi. Atindeli bino mbote particulièrement ba mama ya Telecom bureau. Secrétaire général na biso Augustin Kabuya alobaka na biso eloko za ko préoccuper ye mingi ezali élection ya mbala mibale ya mokonzi ya soki ya mokonzi ya parti azali préoccupé na second mandat mokonzi ya mboka bongo biso tozali biso pe tozali très préoccupé pour que topesa mokonzi ya mboka second mandat victoire. Or second mandat wana toye lelo po ba mama bandima baloba te ndenge tobotaki mobikisi ndenge pe tokolongisa faci na deuxième mandat. Boye te. Soki ondimi kopesa faci deuxième mandat tobeta milolo viva. Nazoka bino te. Est-ce que biso baka malili? Bakobangisa o bakobangisa. IDPS viva. Facibe. Buka tomolobe. Moya mayibe. Moi c'est Elema. Moi c'est Elema, Talini na français, ba une femme est censée. Elema,
mwasa kobuka ndako na ye na maboko na ye moko. Yango ba mama tosangani na kati ya le 8 mars. Le 8 mars eza kaka te tolata maputa totomela po tosala ba cérémonie. Le 8 mars eza esi moment moko tokovanda tosangani elongo na ba mama tobandi ko raisonner eloko nini ya malamu na le 8 mars tokoki porter par président de la République po ele bakobongisa mboka na biso kolonga na ba mama obana bakoma bakokufa to na kati ya ba société na biso. Yango le 8 mars po biso tosangani mpona lelo mpona korapele ba mama totama bolongo na se. Totama bolongo na se tolele ba kolo Nzambe po balobi Nzambe ayokaka mwasi makasi koleka mwana mobali. Mpona nini Nzambe ayokaka ba mama po awutaka nde na kati ya libumu ya ba mama. Yango tolingi biso basi totama bolongo na biso na se tolelela kolo Nzambe toyebi torapele Nzambe bolamu na ye po tomoni kaka. Merci beaucoup tokoki kovanda mama. Topesa mama na biso Denise Niankero merci. Po tunanga pona nini na pesa mama merci. Po yazali première dame de la République. Ata mama na biso nyonso, azali mama nanga, azali pe mama na bino. Ata mama ko kozala elenge, mais azali kaka mama na biso nyonso po azali mwasi ya président na biso. Yango topesa mama merci. Ndenge asali te biso tosanga na kati nesika oyo. Ezali pe idée eutaki pe pa mama. Malgré président Flori Watuka alobaki, mais l'idée penza eutaki epai ya mama Niankero alobi to sensibiliser ba mama, to pesa ba mama makasi, to ebisa bango to bunda. Mwasi nde utatonga ndako na ye. Soki mwasi abuki ndako pe bukani. Lolenge mama Denise apesi biso makoki ya kokoma kati nesika oyo to remercier mama. Ya mibale to remercier mama Marthe. Mpona nini nga na ina remercier mama Marthe Kisekedi. Mama Marthe abote biso président. Mukwa tondolo elombe mobali. Mwana mobali elongilo kwa mbongo. Mobala pinga. Président Kitoko Fachi Beton. Félix Kisekedi Chilombo. Mingi biso tobengaka ye ya Félix. Wana zali ya na biso. Poso kazaki ndoko la biso te tokobenga ye ya te. Est-ce que na mbongo aussi bozo président bobengaka yaya? Wana ni tozobenga ye yaya po toyebi mama Marthe Kisekedi na papa Kisekedi wa Mulumba. Topesi mama Marthe merci mingi mama. Lolongo bote la biso président de la République. Et loko musuna ina remercier CG na biso Augustin Kabuya Mwanabuti. Boyebi chef mokonzi. Elombe mobali, mbinga mobali. Boyebi mama est-ce que biso toyebi CG ba mama bayebi CG batombola mosapi. Ba mama bayebi CG Augustin batombola mosapi. Obeta maboko tupete la CG maboko. Obeta la CG maboko.